Ils attaquent quand Vandika Bonnet va Malika. Bakamada Gastemo. Le lopin pour tirer les sons. Na sens unique. Muninga to ande ko melane bangi. Muninga to bande ko lingane ba buchu. Muninga to ando lingane ba gâteau. Ozoma na lelo akeko bala. Nde fali pour ba ndena ati biembo. Ndena propre makasi. Te ngapa ta ba pesa nga invitation ngana kete. Poani. Bango ba net lokwa ba malika ba mpenda ba zoa ba zemi na banganda bangi. O senti pizaka likola avec M sou ya pli. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Boye bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba dekoyo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé sikani tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate eloko nga nazosenga kaka gaste mo ifaza na ba parents bien en plus ifaza na entourage bien so azaka na ba entourage oyo azalaka na bango wana na ebiso ke yoko totocha 5 à 2 ans moke so ba babali kaka na internet ezalaka bongo kari omoni numéro 1 omoni numéro 1 omoni numéro 1 batu kaka balubaka mwana yaki mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondition nyonso mpo na kopema na elenge nyonso yango oyo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette engai ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia mai ebimaka ntango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omelie eloko nyonso yo kolinga kasi mpo na bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune na Bandalungwa to pe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui nga ba félicitations na Grace te mondenga zobala epesi courage na ba fivette babala epesi pe courage na ba sœur na biso ba nene ya babala eza te ke na bali pona ko prouver batu te babala pona ko prouver batu te soko bali pona ko prouver batu yeba ke to suka ka liboso oko mati suka te po babala pour les meilleurs pour les pires Papson Mapungi, le monde qui est bien là. Ailleurs, il y a
Kizembe. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Aïe, 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 aïe. Ekoyine mabe, le 14 août 2021, awa chez Djonga Den à Paris, bonamo bangé na concert avec le grand artiste musicien Yenani, Redi Amisi Bailo Kanto, Bakise la Kaye, les bijoutiers de la musique congolaise puis africaine. Ako sepeli sabino na banzambo ya kitoko, depuis Vive la musique. Titango la casa de Kanto, bokozo ba rumba, ba mélodie, pe binomo boyebi, yena voix, asaka na kate. Yenda zako tangi sa chant ti lelo mokote akokani na ye boya koyoka la bonne musique awa chez Djonga De oyo ezwami na 12e rue puis Dixme 94 310 Orly ye moko Bailo Kanto akozala wana akosepelisa bino boza koyoka musique boza kolia boza komele pe boza kopina na ndenge ya 2 fois te Bailo Kanto a expliqué biso. Bonjour, c'est Redi Amissi, je vous invite le 14 août chez Djonga 2 à Orly. Venez savourer de la bonne musique, surtout les fanatiques de la bonne musique, n'hésitez pas. De 23h jusqu'à l'aube. Oyoki, omoni, ondimi, kozangate, kolinga kutu te, babe tololi solo pour le 14 août 2021 et kozala somo awa chez Djonga 2 na Paris. C'est naturel. Non, c'est trop fort. Merci à vous, bonsoir et bonjour, bienvenue sur Fimbouna Fimbo News, un grand merci. Nabatutu Bozola Napegi Titan, le parallélo monde entier. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne. Merci à Dominique Moulumba Kankou, Montréal derrière la caméra. Merci aussi à Whisky Wushiaki à la régie finale. Merci d'abord à Potonio Sobozana Kinshasa. Merci, bon séjour au pays. Parce que Ser Nabiso Belé, Naba Vien Nabiso Belé, Nabandeko Nabiso Belé, Baïfama vacances na Kin. Malgré Covid, vraiment, tous les visiteurs rebellés na Congo parce que batapé ba na Congo. Bienvenue à Kinshasa na Laetitia Mangoke, on a PC Djambote. Bienvenue aussi à Kinshasa na grand prêtre et Babi Patrick Bilan Fouamba. Bienvenue au pays aussi. Bienvenue au pays. Na vient na grand prêtre Alain Mouela, Mouela Skon, yé pas na Kinshasa. Bienvenue au pays na ba diaspora tout au Boza parce que boyebi que Sambino m'a appelé donc Peggy Titan le parallélo dit encore bon séjour au pays na Laetitia Mangoke. Merci aussi na agence Nemi Ozosima Marambu, maison d'habillement, ligne de vêtements Fredor. Je suis avec Janvier Mangoke parce que tu me déranger à moi trop hein. Peggy Titan actualité ça va parce que biso ozala rawana kaka pour nous communiquer qu'on informer. Merci aussi à tout Bolinga Peggy Titan le parallélo parce que l'émission n'a pas de et donc ça veut dire que je suis parmi le chroniqueur le plus suivi à YouTube. Donc Peggy Titan le loro beta solo nini. Donc on va parler d'actualité. Je reçois pour vous Janvier Mangoke. Batumsu baloba Janvier dans la famille te. Oh Janvier boy, nenaza awa na ye et pas ya ba Janvier. Na moni bandeko na ba uti poto. Baza awa il est kelingate parce que nga na yebi nanga ba Laetitia Mangoke na yebi même mère nga ka musa nga titan ba tunsu ba lobaka o janvier za na famille te mais je suis avec lui ici et pas bandeko na ye o ayambi nga Peggy Titan le parallèle n'habite janvier moi curiosité ezali oyo ki lisola libala te to sola na Janvier Mangoke to sola ne maman masole belé mais to sola ne ka actualité Janvier Mangoke bien habillé bonsoir. Ouais bonsoir Peggy Titan. Na monio migolo ça va na couleur et au monde a marqué oyambi bata poto na famille. Ouais dans les bons toujours et dit on a eu ça bango Janvier Mangoke naza responsable Janvier Mangoke naza na famille au bato naza pena na ba maman ba na ba poto ba koko ba na ba poto ba petite sœur ba na poto on pena na beta na to loté na ndenga mabete nga lukaka ndenge yo lukaka c'est comme moi timide au janvier ba ba yebi na monde to le bara pour na ba yano ba poto mais le belu à janvier ba na mission na Peggy Titan on na zo ba par rapport à famille yo bi ka tongo ba famille faut ça na ba moi respect famille ça vraiment bien surtout na kombona ya Mangoke faut pesa ngo valeur na ndenge famille pe la kio sous poto te biso déjà poto penza na ndenge mabete poto za tika non finga
tenga finga na lisusu na ko poto tika biso mo bandeko na parce que Alexa Mangoki a solenga na téléphone yoka nga penda poto na lobela nga mo longo la janvier ken pegi titanga poto na lobela ngo penda trop plus te pona bike poto na okenanga enzanze na batu nyoso nde Karim Mokonzi akenda nde tomona ba Cynthia Wadol bakenda bo mona pe janvier olekana na ka pressé te nde batu musu baza ba pressé akobala nde na batu musu baza pressé ya vinga za na pressé te ondo mona razu doucement mais merci na batu tout obolinga ka janvier wata totorine ya tembe puisque ya tembe na pesi batu tout bana poto tout bazana Kinshasa mikolo un bon séjour na kati ya Kinshasa ko bana na ye moko Laetitia Mangoke Chacha Kenzo mikolo na savourer parfait ya bien na savourer vraiment ça va na biso ke ça va toi janvier Mangoke ngo bien parce que ça va ça va donc ça sola bien na pesi pesi ça va bien donc ça veut dire famille ça zali passe ça na Kinshasa na bo sente maître Dadi Bigis babi ba bon séjour na kati ya Kinshasa na bo sente maître lourd olympique et Mandembo babi ba séjour eza toujours kitoko pepele superposé ba tout o bolinga biso na pesi mino ba mote pegiti tanga yo janvier wata ocho loba tanga kombo Cynthia Wadol tota mona moi image mobo bino nde ba équipe nationale on dirait tricage ezalaka to mona ka dia stanga kendaka poto ba ambasala ka ndeko Cynthia Wadol akei poto to moni ndeko afilora ndenge nini abwakilaki biloko libanda janvier tango talaki ndeko no Cynthia Wadol le okoma poto parce que za bongo atayo pe soko ke poto yeba poka ke ofanda peka msu na sima bato bon ba réalité ya poto biso teza nango bongo te moni ba réalité ya poto pegi titan biso tozaka na poto tozaka na Kinshasa eza loka bato suba na poto kuna no bakoma Kinshasa soko aye Kinshasa ba mona ba réalité wana ba réalité plus bato ba mona ka plus eza bato ya poto bon to yebite ba afilora nga penda janvier personnellement na ndenge tozalaka ensemble film loko afilora na lingo tamba kombo na trop te malgré tozalaka ini ambatable na ndo mona omoni muta mabe ayeba na kana elongi na ye soko tali elongi ya filora omona ka ke muta mabe akotala ba pasi na minyoko oto vanda ana Kinshasa te soka osala eloko ya bongo c'est ingratitude po afilora na liena ndaka Wadol afilora na tsakoma ba propre bongo ba grâce ya ba Wadol emso Wadol alati boye pa kolinga la tabote afikola ta pantalon na madofolo te il faut la ta propre faut la ta eza ba grâce ya ba Wadol soki lelo ko benga na Wadol na ndako bon ngana mona ngo grapte Wadol a mo sikitoko ozanga ni place ya vanda te pour tout ça na ba réalité na ngone psika Wadol Cynthia Wadol ba bonne chance za mo sikitoko soki peze solo nga penda image na talite na yebi ke die akosala mo grâce na yebi ke makamyo so eredika kitoko tolobela ba mode de vie bandeko ba équipe nationale mingo ba kenda protest que ba mode de vie na bango eza ndenge bon ba mode de vie na bango Karim Mokonzi tonton JV afilora baza mwa mingi to moni pe Cynthia Wadol paza est-ce que ba mode de vie na bango ba otambola ma ne ba immigrant ma ndenge ezalaka sous soit bazaka na batanto plutôt bon nga penza na mona ba otambola bango lézard na poto il faut zaka na mukanda soko la ninoka msusu mibeko ya mboka wana poso ba na mboka sokuti ba bina na gauche po bina na gauche ozomona soki msusu otalika mibeko na ngola ntika ba structure ya mboka ozano bien le to mona Karim Mokonzi malgré msusu ke c'est normal les ara mukanda ba beta ba 5 ans ba 6 ans ba 7 ans ba zo pe mukanda te mukanda ya rappressé te za mundele otala conduite na otala ndenge obakisa ke ngunda na otala CV na yo après ba kopesa yo to linga te ko kende na ba sentiment to linga te ko kende na ba délire ozomona oyo eza makambo ya vie ya bato omoni mukanda na poto eza étape par étape biso to akana bandeko basi pozo mukanda na poto boyebi tina te msundenga solaka mukanda po atanga asilisa na Belgique onde gouvernement belge azo mukanda pesa Laetitia Mangoke de la ko ma belge ozomona Karine pa ke poto ko kende mais Karine dezo umela te ko umela bato basala ba 5 ans parce que Karine on dirait moi réputation omoni mukanda eza chance bato basala ba 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 10 ans bazwa pe mukanda te bazaba ope basaba 11 ans bazwa mukanda za précédé lelo Karine azovanda pana malgré msusu azana mukanda te ndenge Karine azovivre mieux koleka na bato msusu bazana mikanda pour mona bato msusu bana mikanda na poto bazana place à kolala te mais Karine alala kitoko ala muka kitoko akenda ba shabo mona ndenge ndenge azovivre na bana poto msusu ba yibi na sanga janvier Karine ana mukanda te mais ndenge vivre na poto to comprendre te ndako kitoko makamtu kitoko o senti que aza l'aise mais Karine ba cotiser la kaela ata ba cotiser la kebino pe bo cotiser Karine za start ndenge mabete moni star nyoso bat basali la moni même ata ba JB Mpia na ba papa chéri ozomona ta ba Weranson ozomona ta ba héritier bat ba kabela bango pour za star omoni star nyoso ba kabela net nga janvier so na lati bina mokasi na ngabi ambo ba kabelinga so na lati chemise na ngabi ambo ba kabelinga ozo ba kabela biso o pe to sombaka tita pe za star ba kabela yo star fu ba kabela yo to mona ndenge oui ozana ba réalité net mikona sala ba mission te mais on vivre kitoko po nazana ba to loka mettre lourd olympique ba benganga loka ba ya uli mushe code ya mboka o penda silisa penda makamyo so pona biso o sentir ndenge na kinso lelo penda ke oui to vandi penda so bengi ya uli mushe nité o rozwati loka ba Jordan Fonseca un super player Europe loka ba Isaac Parker ozomona ke tozala à l'aise tozana zana ba na biso loka ba John Lwemba le cabinets na
kati ya Londres na maman nanga na peso mbote my love na peso mbote na kati ya Allemagne masa pembe o senti que nazalaka moi ko bouger o senti ba majaki auto ya na Kinshasa benga janvier na pané na tali ba majaki o senti moi si ya mundele na tali pale nga mona na bité moi sa mundele ala ka moko na poto na mobimba moi sa mundele azaka moko majaki na koti pale na lega bizwa ba complet servette zwa parfum na tena meke 8 heures na bato star fo kabila de Karim Mokonzi ba kabila kai star soki bazo kabila ote seko za zozo za lokolo kilo seko za star te seko batala kayote il faut batala o tita yo batala kayo donc to zwa ka so bazo tala ote seko za star te neti ngapina na beta to na star de na latika bien na ngabo de na propre na ngabo bana ke ka ba fit mo bisanga ke janvier boni boko propre mais j'en vais tout le d'abord par rapport à l'actualité. Le tout le monde a Karim Mokonzi la baronne. Oyo ming ozarana pembe naye. Bande ko ming tout le monde ba kepote le tout le monde a ma vie ba chroniqueuse plus c'est changer. Ba chroniqueuse auto yebaka. Ke ba chroniqueuse ya ba simaro ba lo ba kino ba kina sangwa mabe mais l'autre zo mona moi bande ko na biso basi bazo bala. Mais ba bazo comprendre que Karim Mokonzi la baronne jusque là il y a l'Arabie Saoudite a changé l'Arabie Saoudite Mibali l'euro là-bas badra accélération Mibali est-ce que les locaux vous appelez que non le loso que Karim a ngobala pe Mobali mo a proposé à bala est-ce que vous en avez témoignage malamu témoignage malamu ezanga la ngote so boche Karim lelo M sous posa numéro mais je veux mona te que yango na solo continuer ka ko changer yango na so bache Karim yango pe na so bache Karim lelo posa numéro 1 lelo so Orlando sali penza sous biographie sous sali penza analyse ya ba journaliste nyoso yo na place mami ile la bala yo kenda mariage ya mami ile la yo kenda mariage ya sœur na biso Nana Boduga yo kenda Nana Boduga bala te ya bala na Boduga bala abala mariage abala vie na biso yo kenda Cynthia Kapacho kenda mariage na ye mais non abalite kaso na zo tout po mona ke batani génération mo moto bo tchaka Karim wa Karim aza top na bango ba magali sisi babala mais Karim presque ba génération ne peut belé ba kaso na zo tala est ba magali sisi babala babala te ba tulora tendance babala te bo tchaka comparaison eza raison te yo ka comparaison eza raison te lelo so ba grâce te mo ba bala félicitations na grâce te mo ngana ko sepela grâce te mo po bala po nini conduite ya grâce te mo zele normal ezaki no mabe c'est pour nini omoni mwana mwasi il faut za na ba valeur omoni mwana mwasi amilaka tembo ou amelaka bangi ou amelaka cigarette aza mais mobile nga dinte kasi on azoloba aza dinte ya kokota lelo siko MSU azu mobile wana MSU na yebi ke grâce te mo otika komela bangi MSU na koyeba ke grâce te mo otika komela tembo MSU otika nion surtout ya mabe en plus il faut changer pe entourage et ça langa bien omoni moi si soka bali za pour les meilleurs pour les pires ozomo tango koti na kati ya ndako ya libala na yo il faut mikitisa il faut changer pas entourage il faut le kabato babala kwa bate bele ba ki fait ta grâce c'est bien beaucoup mais ça bali bino pe bon à tête babala il faut babala il faut babala pour préparer pour na kota il faut babala te bango pe faut babala na yebi ke ba fivette na yebi ke ba na yebi ke ba banani ba fivette ba sente mais na bala te ko sepela bien sûr yo pe faut le combat yepe ne azana pe bango tout ba senta bango wana kiri monite ke no ba ko préparer muninga na bango zo kota na vie ezakito kona coupe ngana kosepela bongo po nini grâce te moi ça sert en plus grâce te moto akabandeko oui bah so ko tourner bien mondeli bala na ye ndire déranger batakari te eko déranger batakari te bonne chance ngana PC bonne chance nga pena na PC bonne chance pour na tali penza mère a souffrir trop surtout mère ba grâce te m'a souffrir tout na rolela pour na moi mais yim tazana jeune fille ko tabali na ba âge de fleur te na ba maman na bango te âge mabale le ka te ve beaucoup l'autre bala maman zone na âge nini na âge nini maman Amazon ve beaucoup le monde amené que oui victoire tombé nini bo tombé balaki na âge nini faut yeba faut tala ba paramètres ozo moneza na ma bete so grâce te moi bali ba bonne chance na grâce te moi ba bonne chance na kati hôtel libala ya grâce te moi on dirait échec à carré te échec nini bango mi liaison te bango mi ba te ba tout ba non s'attendre que non te ba comparera ba comparera grâce te moi za mwana ya carré bon comparera mais attends surprise moko boye te za surprise te ezake mobali alingi à honorer c'est bien et ça concurrence te libala il faut soit temps omoni babala na ba sentiment te babala na loyenge to omoni lelo to grâce te mazo bala ngana zo sepela ke grâce te mabala mais la vie ya ba pasha tanga ndimi engagement ya kobota titan il faut tika nion se mabi atika na Karine comme tu changer avec le temps ya on a zo ba omoni siko nga siko na préférer omoni lelo grâce te mo so abali ka bi félicitations na grâce te mais siko il faut tika vie o azala na on liboso omoni mobali omoni libala izo attend yondo mona ka mutu soki alinga bala moi sorta na comportement moi si azozwa temps et revana moi ça yeba
comportement moi si azo vivre ozotala ye pe malembe omoni kokolinga mwasi lelo ke bamobala yemba mote keba okoyo sutuka okoza M azaka na butu mo po ba beti na biso toyebi ba toyebi ba petcha po sanzoto na ebite M peut-être maman na c'est l'équipe peut-être na te kaso na zoba yango na zoloba tegiti tam nouvelle vie donc nga na zoli eloko nga na zoli yango wana mais eza apprécié eza te ke na bali po na ko prouver ba te ba bala po na prouver ba te soko bali po na prouver ba te yeba ke to suka ka liboso oko mati suka te po ba bala pour les meilleurs pour les pires ozolo ndako ça que grâce moi bali po na approuver mo te kasi tango ozolo sala ba comparaison ke ba bi ke Karine bo c'est que déjà ba comparaison c'est que bali po prouver Karine azobala te kobala o baba na ko mona kutuke akobala te mais abali yango moni pe batutu ba presque ba chroniqueuse nyonso pe bala te pembe c'est la problème bango nyonso bazala ngana sepeli nde na moni ba chroniqueuse ebele na moni ba Malika osomona eza pe tourna bango pe oya eza te ka ko vandika boneti ba Malika ba kamada gastemo lelo pe ba tirer la leçon na sens ni ke muninga to ande ko melane bangi muninga to bande ko lingane ba buchu muninga to ando lingane ba gâteau osomona lelo ake ko bala bango ba net lokwa ba Malika bango penda bazwa bazemi na banganda bangi o senti penda ka likola avec M ya pli ozomona basimbise ka pli pa vena biso et pas vena biso seka na kauka o senti bersa mona betika tsantsa zemi côté là bango bongo siko lelo grâce temo ba senta été lelo grâce temo azana mwana na ye azana mobali na ye lelo grâce temo azobala lelo ozomona eza félicitations na grâce temo lelo côté ya ba Malika et côté ya ba tout bas entourage nga eloko na pesa grâce temo conseil lelo abali il faut respecter ba principe ya libala nde za refa changer moins un peu ba entourage au moins tango bala ndaka libala via ba pede te ba il faut luka ba maman faluka pendake ba fille baza marié ozomo ba na alliance ozomo na fo ba vanda ba banda opesa na ba conseil net Malika opesa grâce te mo conseil ni po yeno abala te am so opesa ka conseil toketo mela bangi net mura opesa conseil ni te ngana ka pede c'est là ba pede te ozomo na ba opesa conseil ni place wana entourage wana il faut luka ba Deborah Bwanga tout le monde a pendake ça mo abala ozomo na ça ba joli ça sampi izomoni siko ekiri M susu oyo grâce te mo okiko luka bango wana mo exemple à suivre ozomona akolandaka su bango te oyo ekendaki ezonga eyindaki te grâce te mona makambo ekendaki ezongaki eyindi esili akomi siko mwasi il faut abota il faut astabiliser vie na ye atala vie ya baparent atala vie ya famille na ye asala foyer na ye c'est bien ozomona meza nango concurrence te toyebaka libala eza mpona moto nyonso ozomona bato msu bazoloba na lelingo yedi choye grâce te mwa bali bango mpe babala te Karine akoma ne gene taza na vie eza vierge Karine mutu mutu na vie eza na bato msu abotama te po bala ozomona mutu nyonso neti mso afanda bitenga na bala na ngatenga na ndo changer na ngami bale loka banini eza mutu osela kibo jeunesse na ye grâce te mamoni tana ye ko katale babi est-ce que ba siksango comme aussi bina ye ba surprise eza surprise te mso yo ba mso mo yo ba ke no grâce te mo te nazala na tanya ma beli jour matanga ya ba kalef singa te ba komela ke message ya pona uniforme ya grâce te mo mais ke grâce te mo zo bala c'est normal ba félicitations pour na grâce te mo bali mengane na zo bakake atika via bangi atika via tembo ozomo atika entourage ya mabe asangana na ba jolisa sampu asangana na ba Deborah Bwanga moi exemple à suivre et ça langa moi bien pour ça ndeko nanga na kolinga ta kota na ben ya buzoba na kolinga ta kota na ba délire mobo ya bien te pour lobby ba sekaité ozomo nanga na ko encourager ba félicitations ma sœur libala na eza bien eza na réussite totale okiende penza liboso ba vie ya ba mikala ba musicien tika ba vie ya ba musicien ba komenda ba vie na bon tika sala siko vie na yo o sala foyer na oza okomi siko responsable tala lelo ba tutande basangani beli wana pona ko honorer eza na batu musu ba osepela te grâce à bal ozomona mais il faut ça la moi pas des choses grâce te moi retenir na libala ma yango wana selon nga janvier nazomona pendeke na ndenga mabete nazo tala grâce te mo na ebité il faut ça na ba parrain à bien gros PC 5 ans na libala bon na ebité na zanzambe te na ko pesa 5 ans te na ko pesa 10 ans te mais eloko nga nazo senga e eloko nga nazo senga ka grâce te mo il faut ça na ba parrain bien en plus il faut un entourage bien so azaka na ba entourage o ya zalaka na bango wana na ebiso ke yoko zozo 5 à 2 ans moke arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise
pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubu tu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Oso tuna ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Soka zaka na bantourage wana 2 ans ezamukie ekendaki ezongaki eyindaki ezongaki te ozomona na ministre au Gastemo au revoir YouTube ndenga sana il faut vendre ce qu'on a ndaba libala au revoir YouTube c'est bien félicitations faut robota grâce te mona ko te oboma la Chine par rapport à yoka iko boma la Chine par rapport à quoi la Chine bazana star na bango moko oyo ba soutenaka eza Karine Mokonzi baza diversaire na grâce te moté grâce te mazana diversaire te grâce te masala ka vie na ye ba bi on dira oli 3 points na mariage na mwana lisusu a oli Karine 3 points par rapport à quoi eza na concurrence makamba bote eza na concurrence ya na mambo bote eza na concurrence te maman na biso abota na âge nini ozana nani 60 na bible nani Rebecca uzomona Rebecca omoni Karine Sarah c'est soki Sarah omoni Karine a na concurrente na ndenge mabete ya bien na Jolemba les cabinets za Karine a na concurrente Karine a sala vie na ndenge sengili mutu mutana ba ambition vie na ozomona eza lokanga pe janvier na ba ambition vie na bana ngami bale mena bula te ke Karine ça na plaisir ne grâce te moi parce que c'est moi l'équipe et l'encadrement na maboko Karine te bon omoni koloka ba mzuso za ina Karine ti lelo amso anga za anga ba te omoni via mutu omoni nzambe aza juste emsu nzamba sala emsu Karine grâce te mubaka bwana pour le emsu Karine koma ba Paris wana akoma ba Belgique wana MCP senga peke bakabona ko grâce te modo pa bala ozomona nzamba na ba ouverture na ye na ndenge ebele ozomona lelo MC nzamba pamboli grâce te mona libala a pamboli Karine na kati ovanda résident na Belgique ozomona nzamba na ba différence ozo sentir que ni ils aura toujours bongo Karine à cause jalouse na grâce te monté na landaki nani sœur na biso nani arana poto boy nani wakatara bilamba trop boy nani c'est au Canada te na Paris boy grâce mbizi a féliciter grâce témo pour bandara pa na ye c'est normal il faut féliciter net nga pe na féliciter grâce témo pour le Bali ozomona et ça le pe biso bien lo internet ba faire internet ba koko bala te bon déjà tozomona ba jolisa ba komolonga ba komo bazotike la biso na ba balo ba right bongo Karine te ba otanga ka bo pas numéro 1 so ba bali kaka internet ozalanga bongo Karine omoni numéro 1 omoni numéro 1 omoni numéro 1 batuka ka balubaka c'est numéro 2 batbenga balobilela te numéro 1 zalaka toujours bongo lelo héritier wata totorine ya tembe o senti que na Kinshasa yemta obeta o senti ka ba keso bando yela ka héritier nde tozomona na internet c'est Karine banda ti lelo amena ka batu nyonso mais lelo j'en veux le vérité que na kati internet lelo aussi on parle aussi ningi zala makala Karine a toujours na même vague ko yebisanga o aleki sko o azoleka ye na miniso tangi nga combattre mutu mona ba sur de l'actualité zaka na minute zaka ya grâce témoin te makambo bala eza actualité ya makambo bala te akangi ne loko te actualité wana eza actualité te mariage surtout bandi lelo na yebiso ke so bando tambo mona ke batebele ba bala eza ke yé tellement zana y internet veut dire que ba chi makambo eza actualité eza makambo ko fiolo midi nengo to singa mamo livre pardon ou mona meke oui batu bandima te ko fiolo midi les grands pas au songa mbeli ba betara li profiter mais ve vous sentez bien que maman Olive Limbisa, maman gauche, maman peut na fait na bi maman Olive Limbe ko follow mi les grands pas songa mbeli ba betara li profiter actualité za bon ko ba ke vana za teti parce que actualité plus c'est zaka yango wana ko bala grâce te mozana ngelo monter zaka ke jeune sœur na biso
Mais yo le dit kasi eza mabe te na opesa conseil na bafamille mobali te navanda na ye na mela na ye ozomona nga na ndomela bangi te me na ndomela mwa biere so tobimi nayebi ke grâce mwa mela tembo na ye amela bangi nende to ndomela na bamalika nayebi ke malika kutu nde na biso talaka moto basenta ye na nganda bangi malika ko ye basente mpenza na nganda bangi mpenza pampa tia bota mwana nomona te msu bersaki maponi atalaka ke mwasi nazoyebisa oke likolo ya kota ya bangi yango basentele mpo bapesa yango bersa abota ye janvier na tout na kombo garçon mo brillant so brillant oyebaki ana ta France ana na Karine na avant na tino question na mona ngomota la caméra parce que le lobami peut trop mobali au grâce te mo bali adaki ex na Karine Karine c'est ba film yango a préféré abala grâce te est-ce que longi ya beau frère na biso esprit bien entraîné bon na ndenge mabete nga pina janvier na linga au fond na Karine bata embele tu n'avais pas temps embele mais garçon na pina franchement ndé na omone bonatika lo ba ozoka ne bato ba lo bakakaki kuyoka na komona ndo poser nga question des choses différentes na tikala omona eboite na edipete na monika grâce te mbabali mobali ne ba bonne chance car c'est tout na tikala omona na ndako ya Karine te m sous na ndako ya Karine o bazala na kato ozomona m sous ba lo ya kuna menga za na epolo wana kutu grâce te matikala otiata makolo na ene bona ebite so grâce matia pe makolo ne polo ngai na ra ne polo omona ngana la na 24 yo za gato tinga za la tinga na ra ne polo na tikala omona grâce te mote batu tout ba kota wana ozolo bana na yebi bango mais garçon na franchement na ebite wana penza et so eza bongo ne yo ebite so eza bongo David, qu'est-ce que tu peux donner comme signification ce que ça bongo ce que ça bongo ce que ça bongo bon tout le monde a qui et quand même pas Alexa ba chance mingi teza makambo ba chance teza ko Alexa ba chance m sous chance à Karine pe bomba mi ozomona na ndenge mabete tokokende etoza so pressé te soki azalaki mobali 500 vejida panga bala Karine soki azalaki mobala Karine grâce te molelo m sous juillet c'est normal ils ont ma bpt Karine m sous déjà comment na ba vie na ye bon mbuga préféré grâce te ba bonne chance na grâce te ils ateka ke baza pe bande côté ils aka ki kamaderi ozomona ikoza koto esimbi te koto kuna esimbi ozomona petita na ko sorte eza penda ke oui eza na batu musu pe balinga Karine ba viva pe na batu misusu ba pe Karine ba ope Karine patika bazwa pe babala pe msu bata Karine eza chance ya moto ozomona ngana pese ka suite ba bonne chance l'autre moni maman grâce te mo oh ma pe afinga ma trop na mo batamo ba revivre moi joie ah c'est bien bon maman nyonso bali parce que batu maman nyonso to za toujours na sengo so mwana ya bali nga penda ba félicitation na maman tala kaka maman so aboti mwana e olinga bala na biso mère abota Laetitia Mangoke chacha ki nzo rapenda na alliance bala mariage pour les meilleurs pour les pires si le bazana ndako mobali na bana nyonso tout le lopenga na senga kana maman conseil plus na grâce témo conseil trop plus mwana na yo na ndenga mabete pour toyebi monde oyo ndeki ndaka lokwa m ça tiki biso na monde oyo atika biso ka pour les meilleurs pour les pires pour les bons pays sous ça moi bien conseiller Karina bala de ça maman o conseillera mwana te azate m susu libala les apprécier te m susu oyo balisa mwana m susu nganga pamba oyo balisa mwana papa moko boya kotaka na ndako m sabi même susu oyo bomisa mwana opamba libala ezwaka temps même atabiso ba janvier nde tozala boto na basi tofana na bango mais na otala pe na ko yo zo pe pecho na bimi na pe mboka bokuna kininga faut otala comportement ya mutu faut otala faut vana na mutu avant ko bala il faut bien préparer ba bala ka mbala moko boyete loka so lingi ka mwasi lelo globalité car il sera le bien bala lelo ko bala lelo so bien amusé ezana batu misusu ba bala o senti mibali bango mona kichasa baza alingi ka mobali lelo tel boye moko amusé pour que bala comme na ngambo m super journée de bal gasté m super imposé m super vanda pe désanté ah te o bala ngaka tellement craqué na nzela abimisi mais bi comportement moi cité siko avec le temps ndongo comprendre sens ya kibo moi si wana avec le temps petit temps et pour va petit internet to yebi ndeto fonctionner ça biso azate nga ba félicitations na grâce te mondenga zobala et puis si courage na ba fivette babala et puis si courage na ba sœur na biso ba néné ya babala et puis si courage na ba tout babala eza bien félicitations lelo mona moko bando bala po bele wana pe ba senta bango o ba senta bango bakangela bango pata ni lopango ata nguba bo bapesa baliate ata likaso ozo silgara po moni bato baki ko soutenir ndeko na bango te ngana zo sepela moni bato tu bakenda ka feti ba ona nyoso babala kati ngana zo linga bo sepela na bolingo ya solo bo sepela te ke em sutozo pouver mutu moko bote to bolinga bo pouver mutu est-ce que bino pe bobala
bosana ndenga licho bino nyonso tout Karim. bonga na fingi sœur nanga nene na lobi ka ke bango pe babala ekozala bien neti sœur nanga nene na balité mais ba senta ya za na mbona na ye neti sœur nanga fivete bota kasi yango wana neti sœur nanga pe fivete ba senta ye azovanda yekuta vanda ezokende ndio ndiko za déranger te za déranger te na ebite yoka te ngapelo na lati pembe pembeti nde fali po ba nde na lati biembo nde na propre makasi te ngape ta bapesa nga invitation na nga na kete te ngapenda omoni tita na ndenga mabete nga le seul fait on a kindaka emsu na monde internet on a kinda piste na talaka na vision na talaka kindaka Nicolas tanga balaka ils ont ba fait musu na kinda te pona emsu te ya jour ça pe na kinda te pona crédibilité na ngabo ya Deborah Bwanga pe na kinda te pona crédibilité nga linga osangana na ba yuma te nga sangana pe na mingi na ba yuma te nga déjà sona tali fait mo déjà na ba tout monde bozara on a pe que nga na ba ngwe bela te to ko sangana te ba ko bwa kelolo mo pe na faire ozomona yo pe na libenda ils avaient problème ité ils avaient déconné si c'est bien félicitations ils allaient toujours bon nga emsu makambo ko senté bon mona monté ko senté ils en ont ma bête ko senté ngolo baké ser nga nene ya ba sentai pour abalati ozomona ba tioze mbabo tio mbala mokoti kasi on to benga ko senté soka balaki tongo ba te ser nene ya abalaki ozomona na balaki te ndeza biso pe ba javinga pe na sentati na bala mona ba tuté na tika zemi mbala moko ozomona nde to benga ko senté za na ngona ndenga mabete na ndenga ko finga te ozomona na ondelo na zolo babongo Janvier Mangoke, si on a minute, comme déjà qui nous mon chité. Les lotos le baquet, grâce témoin. Au hasard, parce que bah moi bah fippé bah comment bah là bah moi rolongwa. Yo pour na yo souhaiter ni. Au souhaiter ni na mambo tout parce que na minute so tellement na rate internet, so côté la mam, bah tout bah ça félicitations. C'est normal, bah ça félicitations. Ti a vivement félicitations ma petite. Ti au moins oh a fait ça. Une surprise énorme parce que François n'a pas oh j'ai la lobby on dirait yoka omoni oya koboya ngo foza mutama be omoni na ndenge etambuli ya ba grâce temo na vito yebeli bango nde batu ya poto ba yebeli bango ba bande ko s'attendre te que grâce temo ko bala pourquoi batambola mabe te batambola mabe plus ba bande ko na biso basi baba petit pour ça nzoto balinga komona garçon pembe te moi jaloux tangolo ba déjà ce qui est passé la minute garçon na zolo on va vivre une nouvelle vie avec nazongi sinon le passé na télé présenter na ba na sens nini opposer nga question yo na lobby na ndenge avia etamboli na bango nde batapoto ba yebi na biso batakichasa to yebi na biso batozana ba on entourage tondo yebi bateke emso ko kipe ko bala ils ont abattu belé to yebi ke bala ba chel ba bala ba kamo chel tout est na ce point na ebité emso zo comprendre ngati na lobby eza félicitations na grâce témoin pour anini eza na bato ba banda ko tala biso eza ko bato musu ba tala ka biso bo janvier nga ba ebika ke janvier na rempoli mais eza na bato musu so ba yepa na biso ba tala façon emso na vivre ba tala ke na 2 janvier ya palais au senti que vie kitoko ba parents ba edikanga kitoko na kola na vie ya bien na ndenge ya cop na ngande ba tchenga micro na yaka siko ki janvier pona oteka face na nga pona osa boulot na nga ozomona yango pe na pesi exemple on pe na pesi mo ba directif mo par rapport ya grâce témoin na etamboli ba grâce témoin ndenge batapoto ba yebeli biso ozomona to yebi ke ba grâce témoin basa ba musicien ba grâce témoin amelaka bangi grâce témoin amelaka tembo balinga komona bogarte balinga komona ba gâteau te ozomona balinga komona ba buchu te ba talaka grâce témoin somba mutuka ne mo pesa ngo mobali tambola no ozomona bana ba sentiment kasi on a lobby te Karim ta entraîner te ba vie musuto uta na ngo emsuta ba mama na biso aza moi si ozomona zaka Karim te Karim aza nani ozomona kasi tango na zolo ba awa oyo kama na zolo ba te na zolo ba il faut comprendre ngana bi mona sur ba grâce témoin nde batu ba yebe ba vie na ba bande ko vivre kala wana olanda pegitita ila batu musuba onzima te ke grâce témoin abali mais il faut bonzima nzaba sala na ba circonstances nyonso ozomona lelo grâce témoin abali il faut mutu nyonso sepela pour nini conduite nezalaki déjà mabe mais batu banzima te ke muta mabe akobala mabali félicitations na grâce témoin ngako nazo féliciter grâce témoin pour nini akata ba mo ekiri wana pour ngape na emsusu na ndolinga suko poussa na pemela na grâce témoin pour na otala ka mutatambola na ba pedi mutatambola na ba lesbienne tout tendance confondue ya batama B net mutu loka PD net mutu loka munga nde nzana est-ce que penda usuzo tambo na mutu loka munga est-ce que kokota lola kokota lola te ponza basali yo mobali yo komi PD ozomona talaka bata bo modèle bongo jolwemba le cabinets na ebité même atanga
bandeko na bakolinga te na tambola na PD. Franchement, il faut tous aller bien, il faut tous aller bien. Aux hommes tous ça là ba mususu na ba sentiment te, tout à la rappel lobby. Aux hommes na biso ba champion, et on va vendre l'air mon na hôtel na YouTube na mikena bi ba YouTube etika la bana nga ba charé na ba chanisi bazo tangati. Aux hommes lopi ba mon na meki janvier double face papa. Comment regretter mais na hôtel c'est bel PV janvier faut senga ba pardon. Tenga pardon na selinga au moins comme na hôtel siko mais ils avaient mo MC on peut tangisi be bana. MC ba poser nga question papa muso no sampo na bité le MC janvier. J'arrête le MC pose un diplôme na ba bongi bando uta place wana. Chanisi le MC koma boye zo mon les acop. Kwa misala na kichasa ezate. Ozo mon na to kota na cop mo boye na moni begeza na moi bénéfice pour nanga yango no mona sala ki yango. D'abord c'est un peu mon président c'est sur Carmel Odia. Vraiment grâce à moi je ba soutien ba masane belé. Comment peut Carmel Odia ça? Bon bah félicitations Egete Apé Bango Carmel Odia so pas qu'il c'est pas c'est ça ma bête et ça la bien de bota la grâce de mon debo ande ko parcourir ndebo ando ça la ambiance na ye muninga bali et comme peut tourner bino et ça ngo précité ça peut concurrence te mais bi kenza ba tcha loboko ba Carmel Odia Apé bala mais to kutane dernièrement mais na bi ka yebisa que so akutana nga obetanga to kutane ana kitabo to kutane to solo janvier pour no finga nga na bio finga ba internet na lobela ki yo juste pour na makamu susu o sana il peut changer. Bon, il faut changer le mode de vie. Il y a vivre, il y a tambola. Même si tu as pambolé, il n'y a pas de casting. Non, c'est pas la macassi. Janvier, je pense qu'on est déjà presque à la fin. Parlons un peu de Riti Watanabe Totori Nonakimbe, qui vient de Lubumbashi, qui est déjà ici à Kinshasa. Marie Gebino Baobetamnoka Bagoudi, Bamemi Batunyo, tout le monde n'a qui Sinjo Rakei, tout le monde va faire Siwa. De Barate Binona Abiri, ceux qui ont la ligne, parce que niveau pour gagner la réalité sur Internet, à Tabba, c'est comme si on considérait, mais on a touché entre parenthèses. D'abord, tout le monde a dit que Riti Watanabe Gogan avait été Lubumbashi et Badikasi. Condensation janvier. Bon, on a CP la Makasi sur orchestre en voyager. Les attaques qui parlent par rapport à la considération, ils allaient en nga janvier mais janvier tout le monde même nga non to kenda déjà loufu ouais loufu ouais si comme on sur le big M sous considération zate loufu to même to kota kutangula et ça non moni que pour déjà des considérations ba qui sinzo ato ba yekoya so azuka so matavion héritier ba matilo buba chez bien tout ça peut belette les amants ba changer mo ba ki équipe entre les cartels normalement binonde fallait beau mériter te bon nga penza na ibsa ba to baza na bango calme nga la apprécier na la rapenda apprécier na ba makambo ko na biki na okinanga bientôt kala mingi te ba to bina ba mona ngongeke luta comme le mec janvier wata tutorine ya tembe puisque ya tembe moi na héritier wata tutorine ya tembe aozwaji aozwanzela muzomona aozwapenda nzela abeta moi tour loka batu nyonso tout azoskende penza bamboka na ndi batu tu batambolaka et osala nga moi bien au senti penda que na tanga liona na sengo na moni ba Elena na moni ba Shanis na moni ba bana ba uti bana kasi janvier ba uti poto seke ya kosakana te na biso mikolo ka bana na biso kaka ezakaka nga tonton na biso suka mais sengo boso la na France na biso ke talaka bango siko ba uti na ba français ça penda que ya classe na ya kobota parce que biso ba français penda siko biga ya forcer ya classique ka mingi lingala mais na opusa ngoka j'avais tout moni maniqué a monta makumba Karine na nenga bien bi Karine a osa reconnaissant no boyena et par rapport au lelo moi maniqué sa reconnaissance n'est pas Karine habite non so esenga kino na maman bafali to travailler na Karine to travail na ibisa ko ke mulongo eza molai na ibisa ba tutonga déjà na kei yeba ke ba tutu bon ma Karine so le lelo biso tuzo ba fruit ya Karine ba maniqué ba graste mo yo zo mona lelo na yebiso ko masas kaliki biso nyonso ba fruit ya Karine mokonzi mutakosa zate biso nyonso tout lelo mutu tout ou ça na internet envia ka Karine ko ça ba vantité tout titre kana ba mami lela na TV na bango na internet on le ba mutu ko Vincent Toulouse envia Karine na yebiso succès Karine na sali Vincent Toulouse ça monte tia okufa na ndenga aza mobali na mibali to longola no bon ozomona succès a sali akotikala ko sala succès le quoi Karine te Karine na étranger ba bio quand Vincent Toulouse na ndenga mabete avina so c'est étranger ba yebi na ndenga mabete tokite tozo c'est étranger mais Karine na étranger mais talaka Karine na ba ivoirien na mona ba vidéo ba sala pona Karine ba sénégalais ba nigéri pour ni que to zape bato Karine ozomona bato to ba sala internet ba via Karine na ndenga mabete ya zap na big mama ya Karine aussi la raté madame YouTube yewana madame YouTube yewana oh asila raté so fingi était to liate so le bele to moni be miso tout bato basala
so tangi kombo Karine te mon dieu zalaka kala jamais que ti na biso ti lelo pour mon lelo grâce te mo bala na me ba tout ekonikaka ye pourquoi ka comparaison na Karine pour mon na kaza top quand c'est m'appelle na baranki na ba te belé pe internet pourquoi bo chaka Karine pour biga zalaka mo na Karine pour ba Karine ta fulaye pour mon image ya grâce te mo dans pour mon ebo c'est Karine pour ba passeport rouge na mo taper c'est combo Karine Zolemba le cabinet Zoebi Jordan Fonseca un super player Europe na bo sente maître Dodi Chungu na bo sente maître lourd olympique Mandembo na ba bon séjour na kati Kinshasa maître Dadi Bigis na bi ke bozas kitoko na bo sente ya Nadine Mbo na kati Kinshasa Letisa Mangoke Chacha Kenzo na bi ke séjour zoleka kitoko na kati Kinshasa ba Isaac Parker na peso ba bote place ça ba destino la kusino ye pa hauteur obeta mo ba passage na bité soko zongi ozomona mdeke oui ba séjour mikolo ba na poto ba za ebele ya Oli Michel Kodi ya mboka my love moi si ya pembe tina kati malgré msusu ya basu fonte na ebité Nadine SCC kolaka na secret ya vrai na ebike wana penda bolinganga sans oublier ba mama autorité ba chinois na ebike moi na bino janvier yo kala mingi te to ma taper ba avion Ako ozo kana likamo de. Tino kana tena bi kala mingi te to matapi ba avion moi de séjour ka papa ba ya ba pikola. Te biso sala musala. Biso musala biso efuta biso. Biso musala biso efuta biso ba tuna ba maîtrise ebele. Garçon play, garçon propre. De na latika ba zara na ngabu. De na latika mokasi na ngabu. De na latika propre na ngabu. Na ke sangana na ba pedi. Na ke sangana na ba nani. Merci beaucoup, Janvier. On est à la fin de notre entretien. J'en viens jusqu'à un mot. Une dédicace parce que Balandio, départ à France 24, petit temps le parallèle, par rapport à tout ce là. Parce que moi, Barimer, mais trop, surtout, Libala, il y a grâce à mon tu as une actualité, tu as une actualité, félicitations à grâce à Bali. Actualité, ça pendant que Kofi Olomide, les gars, mon pas Songa, mais profiter à saigner ma livre, pardon. Bien, merci à respect. Et ça n'a pas de makasi. J'avais ouata moi na ba maman, na bi ka ba maman bolinganga, bana poto Christelle Lova na peso mbote pe ba bon séjour na kati ya Kinshasa. Ba tutu bolingaka janvier ouata totorine ya tembe plus que tembe. Soko linga benganga pour na conseil pe sanga ezala moi bien. Plus 243 89 50 53 549. On a un numéro dans WhatsApp sur Benginga et j'avais pu le rejoindre. Na bosanité batu tout au bolinganga ba Jordan Fonseca un super play maître Dadi Bigis na bosani souté Letisa Mangoke Chacha Kenzo na bosani souté Jolemba le Kabindez na bosanité Mamadou na Bercy na bosanité Majaki moi ça mundele tozalaka na yo moko na bosanité maman Brazil bokumba maman sociale o ya sala na ba circonstance nyonso ya ota okufila maman tozalana na matanga na batu tout au bosala na ye beba ke mikolo maman Brazil bokumba za na calme pa ota okufila maman na ye maman Brazil maman sociale na bosanité na peso mbote na bosanité ba mère na biso ya kati ya yolo miso sembe esprit popo na peso ba mbote na bike ba séjour zoleka kitoko na Kinshasa na bosanté mère na so Chalama machala na peso ba mbote na bosanté batu tout au bo soutenir janvier wata na zali mikolo penda ke makambongo tozongili yango po ba bandolo ba actualité grâce te ma balité za na actualité te ba félicitations na sœur na biso bali quoi ba bec il faut multiplier vous moi s'il faut bala kobota eza devoir ya ba si soka boîte eza na actualité te et ça n'a pas que et l'eau moi c'est un camarade déjà dans mon qu'il soit déjà que Zambé que yoko bala ka so que yoko bala te tout cha point na vie à motuté ba félicitations na grâce te mon mais conseil na opé so plus ça lekinanga osapende konanga moi makila pesa moi koto wana na ligne faut changer moins un peu entourage tant ou déjà que ba famille si ba limbongo ya garçon ba zu mbongo ya papa ya bato il faut na ba bonne manière papa pas garçon jeune na pesa na lobi on a ba ndengi ya ba respect garçon ya bato papa ya bato jeune tonton na tie pena na ba catégorie nyonso parce que tant ou déjà famille ba limbongo il faut zapper soumise il faut zapper na respect tant on va na ndako il faut yeba ke mobala lingara bo il faut kolamba il faut koyeba kolamba kosukola mo biloko mibali kozala trop plus que zongité awindi osoki ndeni ba te mikolo ko mpenda ke madame beaucoup mi marié luka penda ba collègue na ya bien ba camarade o penda ke zala penda ke moi musique ya ba mama o babala donc ozu ba Deborah Bouanga ozu ba Jolissa Sampo ba o batikali mabala ki yana ngo so bino bozozwa te MC tamboli mabe so bino ba senta bino gastemo abali oh bayaya na ebi ke bokina ki feti bo sepeli makasi bayana bisa YouTube taleki na continue chobo chubu bo sepela na ndenge bien
bosepela na ndenge ya likunia te mpo na yebi bino bayaya baposa nzoto 16 années là bayaya wana est-ce que bokobalaka natie nanga pointe so bobali eza honneur bayaya leki ya bali leki ya bali bolati bapembe bien tozela pe tourna bino eza na concurrence tozela pe bino tala leki esa honoré bazo honoré bino surtout na bayaya oyo bayaya posa nzoto bayaya balingi babutu balingi bagarçon bagâteau bobela. Merci Jean-Vieux Mangoki, on est à la fin. Merci à Chacha Kenzo, hein, Laetitia Mangoki. Tu n'as pas si bien à Turquie Mbote, n'a pas si bien mettre maître Nzube Mbote, maître Chicha Mabel, bana Turquie, Nazoya. Batutu ya Turquie boy ba ke Jean Vazoya Kalami te boy mbanga ndenge zalaka surtout na ba journaliste. Bozu déjà numéro na Nazoya moi tour hein. Poto ya Turquie ofenzura nga kende. Msunga na obandango. Ah, donc on est Venzora ba ya ke Lubumbashi comme ça. Msunga na oboto la Venzora. Ko kam te ma paste na ka petit nonde to zalaka. Poto na ya Turquie ngo kende janvier sukanga boto là. Merci beaucoup, je dis un grand merci à l'équipe technique qui m'accompagne. Merci à habilleur de l'X, mon habilleur, la personne que j'appelle Fredor, donc ligne de vêtements Fredor bientôt, et la compagnie et la société, entreprise Mouneni. Vraiment, il y a Bilamba. Je pense que Maison Fredor, Calamite Zozana Kinshasa, Auto Kende Lubumbashi. Merci aussi à Batota Lubumbashi. Parce que dans Lubumbashi, on comprend que la petite temps de parallèlo, na Congo, na Poto, na Kinshasa. Vraiment, dans Lubumbashi, on merci. Na Venanga Mitterrand. Mitterrand, ça c'est moi encore. Narada Katanga wana. Les vrais Mitterrand, Yoana Mitterrand, Champagne, ya Katanga. Merci na Venanga. Merci aussi na JR Kuba. Babi JR Kuba, babi États-Unis na Maboko. Atlanta na maboko so na yena baninga ba New York na moni représentant valable coopérant batikwa babi moi mobala zolata collier à $12,000 je lili attend en cher et annonce ya Koko Arafat Makizeni batu tout bolandi pegiti dans le parallèlo vous allez brancher toujours na film awa qui professionnalisme ndezo mata sans kango si de kokisi à la prochaine bye. Papson Mapungi, au Monique Biana. Aïe, yo ya. Fali avant. On va te relaxer un peu, donc il m'a renvoyé que bien. Ah bon? Gideline mon conduit. This is London. This is London City.